ya kasi kondima nanga eleki mbongo yambala uyu izailamba ya kembo miso oyo mesana komoni lukuti. Après ndeko Peniel ko dénoncer ndeko moko azana kati ya clip c'est za photo na inde zota mura likora réseaux sociaux ndeko wana azana clip ya nzembo bazoyemba ye oyo mutu na lingi ndeko wana na kati ya clip wana azoloba ke azape moko ya bana o ba umeli na kata cité Betel azali soupété mais alobi azana makamba ko. Je crois que oyo tozomona awa lokola vidéo ezaka vidéo na ye oyo azana kati ye penza asaka na kati même aote na chere ko pointer ser moko biboko tilanga na bureau ozomona babilo mo boy recommander na kati ba loge bango bakota na yebisa ki yo boye lelo mutu akende ko sambela na église ya mabe esa volonté na ye parce que Saint Esprit azoloba mais ngai kaka no to me mabana moi na bisinga so na koti kuna pasteur azolinga changa misapi apa kolonga bablo moko bongo ti pasteur wana ko mana mwana et puis maman on a expliqué na vidéo qu'avant mana mwana simba ki mwana balusi zo ki mwana ndeni mwana yoki vertige akwei tanga sele bablo mwana yiko dénoncer ngo oyebi bana ebele baya vierge na église mais ba divergent ba kata l'église. Parlons l'union le bani prophète. Té na lo ba makambo esala ma kata église. Et ça na ba église. Donc yo Monique net que ba fie comique séparation na mobile soit que li quand on a chancé na e aya dénoncer di bossa caméra aux encourager bon na ba bilo wa bon. Non mukilisi est baby mukila leza mukilité yake ozubana na ozana homme de Dieu moko boye tu maîtrises pas son état d'âme ozo maîtriser vie na yete ozubana ko pesi soit mais bisa ko basala nzambe belé faut ba se repentir to komi na moment moko boye penza mutu nyoso ba ko laver ba robe na ye mutu nyoso ba oyebi ke bana ebele baya na ba église vierge mais bazala des virgins na kata d'église na ebisa ko ne bandeli ane na première émission que to koti na chiffre 2 za chiffre ya délige oyo wapi nzamba bisa ki Noé okozo banyama mibale espèce moko kotelinga na arche délige ko beta bato bazana vraie parole ndi bakotikala mais bato bazana vraie parole te bakochola donc ba scandale ko salama na mboka awa ba scandale ko salama côté politique bato bakokufa na mboka awa ba scandale makase ko salama bato bazana vraie parole te na évangile onyo so bakoti sa magie nzamba ko frapper bango na bisa ki OK tozana chiffre 2 za chiffre ya délige bo banga te donc mutu so kota na arche te surtout quand sakazana arche nzoka zana ina vraie parole te azane libanda ko sakabiso nzamba ko bimisa bango na mposa. Shalom bien-aimés dans les Seigneurs et nous vous souhaitons la bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Rien que la vérité ici à Bonzambe et qui t'a en alloué mon amaloape na misala Bonzambe na Bonzambe lola réseau futa simana ontoya rolobake nzamba boto koye wapi na manso azose biso merci na bana union to basutena biso merci na pasteur fait amis si à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich na filo muko ya motema vivien c'est de mo na maman Gisèle Luke le motema papa Emmanuel na Boston des frères papi Kongé na nzamba lola amono esikozola na biso depuis son défend Bonzambe na Bonzambe lola réseau futa simana ontoya rolobake nzamba boyo to koye wa bien-aimé dans le Seigneur le lot tozana nanye tozana ndeko moto ya mina plateau oyo ke akobimisa ba vérité oyo ke biso na binoto yebite bien-aimé na émission Rien que la vérité concernant après affaire il y a Peniel et moi si y a Mike Kalama qu'est-ce qui se passe bien aimé il paraîtrait que l'Europe bimili sousou toujours quand on a invité Nabissa Yami concernant sur les pasteurs Moïse Mbi qu'est-ce qui se passe au juste Toyami les prophètes Marquis et Fata Tomekempe ko découvrir les Kamango et Zali Boni shalom l'homme de Dieu shalom na bande konso bazola na biso nzambe alola pambola bande konso baza concentré bande konso oyo bamesana kolanda la voix céleste nzambe alola kanisela bango biso yeso bateli biso nzambe alola pambola bande konso baza connecté. Ok, prophète Marquis, tu as comment on a bilé mon corps là qui biso vidéo au juste ezani biso long. Ba bilili wana ezali que après ndeko Peniel ko dénoncer ndeko moko azana kati ya clip c'est za photo na inde zotambola likora réseaux sociaux ndeko wana azana clip ya nzembo bazoyemba ye oyo mutu na lingi ndeko wana na kati ya clip wana azoloba que na kati ba photo na ye na Instagram na ye oyo ndeko na biso moko mwasi a publié a déclaré le que non ndeko wana ba dénoncer en tout cas
nandeko na ye Moïse Mbiye bango mibale en tout cas bazaka ndenge moko ye pas na makamba koluba. Bref, alobina nubongo azana makamba koluba azape moko ya bana o ba umeli na kata cité Betel azali soupété mais alobi azana makamba koluba. Je crois que oyo tozomona awa lokola vidéo ezaka vidéo na ye oyo azana kati ya clip makamba koloba sur Moïse Mbiye makamba koloba sur Moïse relation Moïse entre bango abi makamba koloba sur Moïse Mbiye ba pese ka moi temps mais oyo tozomona ezaka vidéo na ye na clip ya ye oyo nde azo mona na kati ya nini ya pona ba clip c'est que ça fait relation Moïse na kati oui mais na kati ya clip ye oyo baza même na ba photo bakangi bango mbale ou mona même photo oyo journal ya Mbote a publié ezali photo baza bango mibale journée ya clip bango mbale na la fille bakangi photo et la fille là c'est lobi que no ye pas dans makambo fois loba peut-être za makambo malamu alinga loba peut-être za makambo mabe mais il y a quelques années ceux qui na âge à 18 ans alinga loba nini par là bon eza journal wana nde ba publier qui à partir à âge ceux qui a 14 ans azalaki déjà na kati église wana et que azana makambo loba tozela nano loba mais o eza important za que au moins lelo il faut ba na ebisaka yo butumo ibasala nzambe bele faut ba se repentir baro silika na bango baro mona ke to exagérer kana ba blom sous to lobaka mais bien après bande comme ça ba okoma na opesa biso raison na biso ba sala nzambe bele faut ba se repentir to komi na moment moko boye penza mutunyo so ba ko laver ba robe na ye mutunyo so ba oyebi ke bana ebele baya na ba église vierge mais bazala des vierges na kata d'église na ebisa ko ne bandeli ane na première émission que to koti na chiffre 2 za chiffre ya délige oyo wapi nzamba bisa ki Noé okozo banyama mibale espèce moko kotelinga na arche délige ko beta bato baza na vraie parole nde bakotikala mais bato baza na vraie parole te bakochola donc ba scandale ko salama na mboka awa ba scandale ko salama côté politique bato bakokufa na mboka awa ba scandale makase ko salama bato baza na vraie parole te na évangile oyo so bakoti sa magie nzamba ko frapper bango na bisa ki OK toza na chiffre 2 za chiffre ya délige bo banga te donc mutu no so kota na arche te surtout quand ça na arche nzoka za na ina vraie parole te azane libanda ko saka biso nzamba ko bimisa bango na mposa na bisa ki chiffre 2 za chiffre ya délige zo beta donc za chiffre moko bo banga na binote nzamba ko sala ko sala mais ba homme de Dieu ebele il faut pas se repentir parce que oyebi bana ebele baya vierge na église mais ba divergent ba kata l'église parlons l'union le bani prophète te na lo ba makambo esala ma kata église et ça na ba église donc yo monique net que ba fie comme que séparation na mobile soit que li kan na e chancer na e aya dénoncer di bossa caméra aux encourager bon na ba bilo a bon non est-ce que ceux qui bozaki na fiançailles na mutu esimbité bokabwani oya ko dénoncer pour ça la nini pour ko ridiculiser ou bien pour abimana nga sanka bala nga sala mais oui on est pas contrat na bino on est pas contrat na bino ata soko dénoncer ko ça de l'autre côté d'abord aux autres c'est ridiculiser mukil mo mbeta lo baye ba ko marana Alvin c'est que Eliane ona aloba na été c'est ça ko c'est ridiculiser non muto ya zake ayebi que nonga na zaki place moko boye peut-être na kati ya bisika wana bato ba mona ka mwinda meza mwinda te nga na biki mulili place wana bon na oloba mulili wana po bato ba yeba yango dénoncer de telles choses et ça m'a bêté naibisa ki bande ko émission moko to le kaki awake ko bimana mozala nzambe c'est plus dangereux que mutabimina nganga parce que bino pe ba pasteur nde bozola na ba fio o ba na kata église ba homo ba yaki pa na bino te ba pasteur nde a ser lukanga na bureau ser lukanga après boy yango moni tango lobaka ki ba pasteur nde bozolanda ba sœur nakanisi ke ngai bon na boyaka nga ba question na hote quelque chose mais ngango ndenge nini nazora toujours temps ya ko répondre oyeba que impudicité monaka oyo sina explica yo ezana batu mususu impudicité na ye eza esprit démoniaque ata bali ya kosala mo ezana batu mususu impudicité na ye eza makamba pesi ye eza ba recommandation ba loge dans la journée moko ezana ko pasteur moko azaka koto ndeko moko longa na église na biye penza asaka na raté même maote na chere ko pointer ser moko biboko tela ngai na bureau ozomona babilo mo boy recommander na kata ba loge bango bakota na yebisa ki yo boye lelo mutu akende kosambela na église ya mabe eza volonté na ye parce que saint esprit azoloba biso pe to ote ya sainte doctrine tozo défendre doctrine pour hôtel sabana na nzambe ke soki bomoni oil eza faux soki bomoni oil et anzambe te soki bomoni oil eza nzambe te lelo soki basukuli yo makolo soki lelo komi likango wa pasteur et pasteur asakani na yo olingaki basakana na yo mais bana oyo neti ya mike neti ba mineur neti oyo ya pasteur ya Canada hein bien que to yeba kate soki eza vrai soki eza ya solo pasteur mukendi neti
wana to jangote sur les solo sur les lukuta opoye bakanga ki balakisa ki ontina ba télévision ki bakangi après batiki ba PC liberté provisoire bana nyoso o bakuta na babiloko wana faut ba dénoncer parce que lelo homme de Dieu a commission mobile na ye au déverger mon na batu d'abord faut ba que muto abimina mosala nzambe faut aller kana vraie délivrance ko sakanati parce que ba esprit nyonso mosala nzambe bengana ko s'en charger na muto wana car la Bible dit les deux deviendront une seule chair. Le fait que comme nous autres morona yé ba esprit na yé nyoso ya bengana ka combat ne ko peser likolo combat na ndo moni ba sœur rebelle après ko bana ba pasteur mingi na bango ata changer église akina église musume belé ba balati po bango bakendaka na ba repentance mais ba yeba te que faute délivrance c'est ça la mapo mutu yo bimana ye wana azanganga sko ya nzambi bongo sko soka za gisu na ba loge et que ba loge mutebane ko recommander bimaka na ba sœur bimaka na bana bato ba sœur rebelle même pasteur oyo apôtre apesa kindoki na Belgique to sala kino émission awa Olanda ki na ba audio na ya lobi pasteur wana bande ko mana ba ser église apôtre wana o azana Belgique wana terre na ba France azana mo succès na itile lo azoter na mo ba église na mono kala mingi te mo batu mo ba bande ko benga ngai ache mo batu ne ba bande benga ngai ba bande piéger nga na mo ba fel ndeko zamba ko lo mawa zela deuxième vidéo na we ya kala mingi te zamba ko lo mawa donc pasteur wana tanga dénoncer kindoki apôtre alobaki peke apôtre wana bande ko mana ba ser ezana ba ser musupe alongoli sa bango bazemi ba ser wana bavanda kana kata l'église ba dénoncer kate misu bazela mukolo pasteur akobala o même pasteur célibataire baza koto zela muko bakobala au moins ce pasteur mais l'air yango yo bima na kata église wana sala repentance luka délivrance au lieu zela bala po akobala kaka obala yote soki déjà koya nango sko yo muto za na église moko boyo kaka déjà pasteur abana baninga bima na église wana pasteur wana za na nzambe te pasteur wana za na kindoki eza misala mabe parce que déjà muto ayeko luka nzambe ayina ba problème vina yeko bebela na église muto amemeli yo bana na ye pasteur musu bakanga ki na limité awati église moko yaki na limité na 5e ira bakanga pasteur wana église epanzana maman wana leka na molière a expliquer na ye na bana na ngai alobi te face à la bango délivrance abando pakola ngo will après ti mobile na nga bande ko boya mais ngai kaka no to me mabana moi na bisinga so na koti kuna pasteur azolinga changa misapi pakola ngo bablo mo bongo ti pasteur wana ko mana mwana et puis maman on a expliqué na vidéo qu'avant maman on a simba ki mona balusi so ki mona ndeni mona yoki vertige akwei tanga sele bablo mwana yeko dénoncer ngo bake bakangi église bakangi na pasteur ezaka ba pasteur te si ya monsieur l'abbé na expliquer kiot na ba monsieur l'abbé na ba monsieur l'abbé mukilisi e baby mukila leza mukilité yake ozubana na ozana homme de Dieu moko boye tu maîtrises pas son état d'âme ozo maîtriser vie na yete ozubana ko pesi soit biloko moko boye salama boluka nzambe te noto efasa ngoto bomango ndeko wana wa lobeza mamba oloba wana eza na bango na église wana oyo ezanga makamba oloba te soki ba oloba soka ko dénoncer a dénoncer pour sauver batu mususu kazana makambo eza vrai ya koloba dénoncer to mona na ba clip to bika za na église wana ngana za poso tanga ba komona bango te ngana zo bisaka peuple de lelo so ko une église mabe na pasteur mabe za volonté na yo parce que Saint-Esprit azolo banai ndeko wana soka ko dénoncer a dénoncer pour que peut-être soka dénoncer a sauver bandeko mususu parce que aujourd'hui où je vous dis il faut eba ngo que même qui célibataire aux hommes on a ba pasteur oyo église est stable ali ko balati tikala ko eba ke ba misusu bazo bang ba dénoncer ba misusu eza ba recommandation na bango ba loge afana na célibataire ba misusu pe azana mwasi na ye ya butu misusu pe azana sirène na ye misusu pe kabi ba kabal juif na bango ba kota oyo esala ka soka bali fois divorcer soka bali fois landa bango nyonso wana ko mona ba divorcer na misusu ba célibataire bo kanza ba bala divorcer aza célibataire te misusu wana bala o ba bala ba divorcer misusu ba bala ba divorcer o batama Moussouba Bala ba divorcé au Batama. Peigné la a inauguré livre de nos sons nous vivons. Donc to bisoto PC ka conseil à sali bien te po wana zaki libala hein wana zaki pena libala fallait que ba gérer entre les deux familles moi côté wana nda sali bien te mais to condamner pende ko Mike na ba acte to moni soki za vrai mais ce que le roi to leke tape wana nazo ebisa OK bandeko belé wana faut pas se repentir nzamba ko bimisa bona mposa oza 2020 ils a chiffré ya délige nzamba ko visiter ba to belé oyo ba baza dans le hein na ba bandeko nyuso ba finga biso na ba commentaire o te pona ni bolobeli bongo ba fanatique ba pasteur bo bangate 2020 nzamba ko sala bulamu ya ko bimisa bato ebele na ebisa ki na tanto comme nzambe mutawa sanctionner ba homme de Dieu nzamba tikisko ya obetati atie peuple na ya bi peuple bino bo sanctionner donc comme ka soki o sala kaka o ko ba mona ka nanda ko nga ba mona ko jour moko na maikari ba mona ko jour moko sala lika mona ka pa photo wana ye na réseaux sociaux pa peuple ndesko batu bazo sa charger na yo nzamba fande otala kaka nde batu ba oseka ba oyina yo ti osili ndengo
mwana donc tu peux s'attendre attends si tu es dans les faux nzamba reçoit donc ba ko exposer au malembe biso na yebisaka bande ko nyoso balanda biso ke tu vas ko dénoncer misala mabe na kati ya église te parce que ndenge na bisaka bandeko parce que tozangi musala kusala non déjà nde to fandi boye bato bazali en église baozela to yamba bango musala makasi ezali mais tozaka na souci yake bao baolanda biso na musika bandeko nanga babenga nga na Goma bandeko nanga babenga na Lubumbashi bandeko nanga musu babenga nga na Bakongo na kati kuna basoda mo babenga nga na Kamoko kuna na Inga nzamba pambola bango tozaka na besoin bandeko nyoso bazana ba fond wana na ba coin wana bayoka parole de Dieu ba comprendre que tozana temps de la fin o mutuna mutoy ba ko se repentir et bo keba na ba église parce que ya bien zali ya mabe ezoko mebeli. OK, si jeune au memi lolo prophète Marcus Efata tozolo bela les prisons sataniques tozana deuxième semaine na biso ya sous thème na biso o ezali délier et laisser aller toujours les prisons sataniques parce que bana nzambe belé bazoko se retrouver na ba prison ya mulili na ba prison ya satana et na kati ya ba prison tozokuta ke bana nzambe belé musala na yeko zala nango libre musala sala kana ya travailler comme santé na yebati na prison mususu pe santé za nango bien mais musala ne bati na prison mususu pe vie na yebo ya za nango bien za na ba diplôme za mayele za courageux mazo prospérité justement parce que za na kati ya prison moko satanique et comme les prisons sataniques existent tolingaki na sous thème onzamba révéla ki biso ya les prisons sataniques o bandeko belesi ba témoigner nzambe prière moko ezo sala manakati ensemble sur ta parole o tozo bondela likolo bandeko nyonso bazana kati ba prison satanique et na kati ba prison satanique ezaka bandeko oyo babala kate ba bota kate bazo misala tete na kati ba prison satanique tozana batu oyo satana kanga bango po basala ka vie ya mabe ba vivre na péché tikala ko ba ke vie ya péché monaka oyo ezapi ba prison satanique donc il y a d'autres personnes papa zalaki nganga livra bana na ye ateka bétoile na bango alors lokwa bateki bétoile na bino satana récupérer bino atibino na prison donc lokola bétoile na bino basalela bino sko faut servir ye boko servir ye ndenge faut bozala bandumba bozala bakuluna donc ba prison satanique ezana ba forme belé et na kati wana tozo présenter au peuple de Dieu enfin que prière o ezo salama bande comme suba tato lanzambe parce que lelo na ba pasteur na ba homme de Dieu belé bazaka pe na ba prison satan Joseph Azalaki na don spirituel Joseph Azalaki na eloko na nzambe katikati na ye mais il s'est retrouvé na eloko na nzambe na kati ya prison ya pharaon et c'est une intervention en nzambe parce que loko ezakati na nzamba kati na yo yango te muto kopesa yo privilège ya kokende partout mais yo muto yebi ke na eloko na nzambe il faut yeba keza eloko moko to kozongo na rigolade il faut combattre ba prison fait bukana donc tous na service moko makasi o tozo bondela sur les prisons sataniques ya ndeko moko zo sentir que santé na ngai ezaka malade ke ezongi vie na ngai o sentir que suna zu musala fo kufa ba fiancé bazo kende bazo zonga malade eza malade moko boye to bela kango na famille vie o eza vie moko boye na kuta ngo na famille parce que il y a d'autres personnes na kata ba famille oyo bazali il y a d'autres personnes na sena moya oyo prison ya kindoki eza prison ya famille eza yemo côté famille mbabaza na prison parce que tikala boye ba ke na prison batu babala kati na prison o kati o te na prison libale salami fete salamité fete salamate ndenge prison ya moyo ezalaka ndenge prison ya butu ezali ndenge o mona ka prison ya moyo kuna fete ezati o kati mutabali kuna muto ko bota azana mbongo bakozule mwasi ya ndumba bakozule mwasi moko libanda o mona famille batu bazo balati batu bazo kota mabalo fele pourquoi boza na prison à satan et tika ko ba que lorsque muto na prison c'est pour dire que ba limiter vie na a revivre 4 points kaka o ya zali a vivre a okine musikati so na 4 points a vivre makambuka ya 4 points o remarquer que na vie na yo oza toujours limité quelque part ezana ba monta moko mbongo et si e comme rater na maboko na so comme on a fo ba problème ya malade ko ya o sentir que na za na prison mulili na domaine ya santé na domaine ya libal na domaine financier na domaine ya vie nanga moko songolo nazo sentir que naza na maladi moko boye batu bakufela yango na kata libota service on nazo benga bana na nzambe nyoso oyo baza concentré o bako bondela parce que na yebisa ki bandeko ba émission na biso belé bien que tant toujours ko enseigner to kuti que ezana mo actualité prophète na actualité o avi na yo batuni avi nanga mais nous venons plus ici pour enseigner et je vous promets que ba mission belé ko ya liboso na 2020 awa ba vie na biso sur actualité ya ba pasteur pe ya mboka to lobelango souté mais to ko sala émission moko o bolanda point de presse o to ko sala vraiment e ko leka na ba chaîne nyonso sur l'état de la nation o ezali malheur ya Congo uta wapi bolanda yango par rapport ya makambo ezo sala actuellement na mboka o nzambe ayebina ko révéler biso enzamba lola pambola bande ko nyonso oyo après ko bonde la Saint Esprit ko convaincre yo ke yo pe obima na prison yo pe nzambe a visiter yo pe nzambe a salela yo bolam ce qui Saint Esprit a convaincre yo à partir ya numéro na biso otinda requête na yo intercession ba ko bonde la pona yo et orobika bolam ya nzambe na nzela prière ou intercession ko sala bande ko nyonso oyo
bozo ko se sentir que naza limité quelque part. Bible zolo bana mukanda ya Actes des Apôtres chapitre 16, bien aimé dans le Seigneur, au komona que Paul là le Seigneur nzamba lola pambola bino ba prison ya mulili o nyonso yo zana kati ko se retrouver na kati nzamba ko visiter à travers cette prière. Mukanda ya Actes des Apôtres chapitre 16 verset 23. La Bible dit, après les avoir roués de coups, ils ont jeté en prison en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, les gardiens les jetèrent dans la prison intérieure et emprisonnés, leurs pieds et les lièrent. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient le louange de Dieu. Les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un grand tremblement de terre si violent. Les fondations de la prison étaient embranlées. Toutes les portes sont immédiatement ouvertes. Et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque les gardiens de la prison se réveillèrent et virent les portes de la prison sont ouvertes, il tirait son épée prêt à se tuer car il croyait que les prisonniers s'étaient s'enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte, ne te fais pas du mal car nous sommes tous ici. Alors les gardiens demanda de la lumière et entraient précipitamment et se jetaient tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Et il a fait sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour que je sois sauvé? Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Écoutez bien, mesdames et Seigneur. Bible dit que Paul et Silas va se retrouver dans la prison. Na tongo ya lelo na butu lelo par rapport à mboka yo zalo ko landangai. Bible dit c'était après avoir ko beta bango ba coup nde bazu bango bakangi bango basinga batie bango na prison. Bien aimé dans le Seigneur, avant de se retrouver dans la prison, il y a que papa liba les simba rasouté, Moussa les simba rasouté, je crois Satan a beta kayo baku. Et ça na baku moko ekotaka na vie na yo, ozoka ku ya ko perdre mbongo, ozuku ya ko perdre musala, ozuku ya ko perdre ba relation moko zaki nango, ozuku ya ko perdre santé. C'est après cela que tu te retrouves dans la prison satanique ya que vie nange simba rasouté, makamno sona sala ke simba rasouté. Et ça là qui après avoir koleka na baku moko zoki na vie na yo. Parce que lorsque Satan a kapona ko frapper, azoya pona ko frapper bi ke soka frapper ko il faut emprisonner ce qu'on vit. Et lorsque va emprisonner, on va contrôler, on va dire que vous avez le quoi salaté. Et bien aimé le Seigneur, quand il y a une prison satanique, tu as fait dans la prison. Tu as un homme dédié dans la prison. Tu as un intercesseur, surtout un protocole, surtout un sali en Zambie. Parce qu'il y a des missions, les cas qui n'enseignent que bateau va se retrouver comme mingi na kati ya cas difficile ou mais la kanakati ba vie na bango c'est sur les hommes de Dieu. Parce que bateau ba ça la Nzambe bazala ka négliger un akoluka délivrance. Attends déjà moi parole surtout bateau ba vanda pemena ba sali Nzambe. Surtout bateau ba vanda pemena ba serviteur de Dieu. Surtout bateau ba komisa bango ba diacre ba diaconesse ba chantre ba prophétesse. Bateau ba lota ka butu moi ba makambo ko kisamaka. Bango bazala kana ba prison ya Satan parce que simplement ya zo mona lokola na yebi parole de Dieu lokola na bondelaka basala Nzambe bele bakanisaka soki azo yemba to azo te ya parole c'est pour dire que yango na délivrance anga na saila Nzambe Nzamba ko humilier ngate Nzamba ko humilier yote mais bitumba ya mulili ekoki ko humilier soko yebi ko bundango te soko yebi te ke nazana kati ya prison. Bible zolo bana mukanda ya Luc chapitre 13 verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues, là se trouvait une femme. Bible zolo cette femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Yeso yebisi maman oyo femme, aujourd'hui tu es délivrée de ton infirmité. Lorsque maman est biki, Bible zolo bakeba kambi ya synagogue basiliki yeso ko bikisa mutu mukola sabati. Ke mukola saboko bikisa mutu te. Yeso azo pe sa prophétie na ye dans Luc chapitre 13 verset 16. Yeso alobi cette femme est aussi fille d'Abraham, que Satan tenait lié depuis 18 ans. Yeso a confirmé que maman oyo azalaki mwana na Nzambe. Azalaki fille d'Abraham. Mais Satan a kangaki na prison 18 ans. Anyokwa mabongo. Akokai ko se redresser. Ça fait combien des années yo souffrir? Ça fait combien de temps yo se retrouver na prison Satan? Ça fait combien des années santé no stabilité? Ça fait combien des années vie no zaka kolela? Ça fait combien des années makambe simbate na bomo ina? Ça fait combien des années ozo souffrir na kati ya ba échec, ba chagrin, ba déception, ba maladie oyeba côté outati. Service Nzamba zo mission na prison. Et ça service moko na zo benga peuple de Dieu nyonso o baza concentré na prière. Il y a que 2020 oyebi sans Nzambe papa.
ezala ne ona kotambola suna ma ya bisute ezala ane o bato bako sekanga li sous-soutien. Tu n'es pas venu accompagner les autres sur cette terre, bien-aimé. Na mukilo mutayaka libela zati. To comme il attend de la fin. Yango na bisaki bande konyoso. Na kata service ya délier les laisser les aller au soutien na biso les prisons sataniques. Na bisaki bande konyoso. Arrêtez d'appeler tout le monde, tous les hommes de Dieu. Allô papa, bonde la pona nga, allô papa. Ezako bonde la pona yo muté comme na délivrance sati. D'abord faut ba bitumba na yo ezanini. Ça c'est de 1. De 2, il faut oyeba est-ce que les cas na repentance. Yango na benga ki bande konyoso ozolandanga. Papa na kota banda kwanga. Na longola bazemi. Na zo mibali ya bato. Na escroka bambongo ya bato. Na yiba biloko bato na ba boutique, na ba magasin. Na lia bambongo bata mape. Na kote na solo na sala ba contact moko na ba magicien. Na tanga ba livre moko boy ba pakolanga ba mai. Na ba église moko na zalaka. Ba sokola ngai, ba sala nga boy. Tous les pratiques nyoso o esalisa ba alliance na diable. Les cas na repentance sincère na numéro nanga. Après repentance sincère au Kendesko na service il y a réparation dans Nzambe pe na service à délivrance. Parce que lorsque muto sali repentance aleki na réparation ti. Aleki na délivrance c'était repentance na yo eza zéro. On continue ko bika les mêmes vies qu'avant. Voilà pourquoi dans service il y a les prisons sataniques. Batebele ba se retrouver na prison comment? Papa zalaki ndoka kotibana na prison, maman zaki na baliansa mulia kotibana na prison. Mais batebele bango boko pe ba mikotisa na prison. Yo moko kota banda kwa ngangozo biloko bato zo mwasi moko boyo bimana mobali moko zaki okiltiste. Tu dois te repentir ba bisonenge nyoko réparer na Nzambe po ba kotisa on alliance akindoki inconsciemment. Ba kotisa vino na alliance mulili inconsciemment. Yo moko ba na bandoto mwasi moko ndoki azongela kayo. Mais otuna pourquoi misala no ezosimba te. Mais mwasi on azonga pourquoi na bandoto na yo. Mobali on azonga pourquoi na bandoto na yo. Nzamba zo lakso ki ta la prison mulili yo kota yango. Bisika yo lotaka chaque fois na kati ya bazamba na kati ya muli na ba mboka na kati ya lupango wa famille na bino na kasavubu na ngaba. Place lotaka wana na mbinza na njili. Umwe place lotaka na njili wana. Kuna nde kote Nzamba laksa kotala prison ya famille na bino yango. Bisika vina yo tikala yango. Écoutez bien mes dans le Seigneur. Dans Mukanda Genèse chapitre 40, lorsque officier à Pharaon azobete la Joseph ndoto na ya lotaki. Ayebisi Joseph na moni nzete moko boti na 3 étapes. Et boti ba raisin tela na buki ba raisin wana na fini yango na kopo Pharaon. Ndoto o est dérangé molimo nanga. Joseph ayebisi 3 étapes wana c'est dans 3 jours que Pharaon te relèvera et te rétablira dans ta charge. Papa o azalaki na prison mais ba ndoto na ya bande ko lota musala o ya bande ko sala va kota na prison. A lote azozo ba raisin côté la zo la Pharaon na kopo. C'était son travail même lorsqu'azalaki libanda ya prison. C'est pour dire que même si lorsqu'on est condamné, au komandate que yo nengo zawana ozana njil, ozana na France, o lota kana ngaba. Osala ka musala mususu lota ka musala mususu. Nous on comme ça na olota na soko la basani pe na sala misala na banda ko batu meza musala ngana sala kati. Nzambazo la ksayo que oza réclamer, tu ne peux pas faire ce que tu fais. Oyozo ça les a réclamé ba olakso musala o ba pesa yo na buto sala. Voilà pourquoi ozo vivre ba miette. Voilà pourquoi même salaire ba futa ka yozo ko s'en sortir te. Mais ozo tala ke nana mayele nana courage ko sala na kende liboso. Oya yo mikanda ka kande simbate. Oya yo ko bota ndeza ba problème pendant que batu musu ba bota na facilité, ba ndumba na facilité, batu musu ba bota na facilité. Bien aimé année oza année ya ba prière. Janvier ou janvier à prière, février ou à prière, avril les à prière, donc année ou année à prière. Lilo bananzambe za Canada d'expiration te mukonyo so kolande mission ozwa ta ko bonde la zota ko contacter prophète so ki moli mon nzambe et convaincre yo na bisaki bande konyo so oto bonde la kana bangwa sam na bisaki bande ko so balanda kabiso na YouTube na bisaki bande konyo so oyo ba soutenir kabiso pe ba o ba critiquer kabiso pe ba o ba bundisa ka musala tuzo sala biso to sala ka be mission tepo batunyo so ba na mukili ba benga biso to bonde la pona bango mais to sala ka ba émission pona ko enseigner peuple de Dieu batu oyo nzamba simbi mitema natinda requête na ngaba bonde la pona ngo yonde muto za convaincu que nzamba simbi motema no o soutenir musala oyo o fute mission to o kota na contact na biso na nzela ya likambu na yo yonde o nzamba convaincre ko contacter biso so qui te au bénéficier qu'un enseignement. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Prophétie à Yesu na Luc chapitre 13 verset 16. Yesu a expliqué cette femme est aussi fille d'Abraham que Satan tenait lié depuis 18 ans. Maman oya jena kabondi la kapesa ka bofranda pesa ka badim. Mais la Bible dit elle ne pouvait pas se redresser.
ndenge moko na Paul na Silas bazalaki na nzambe mais ba charger bango bakuba kotisi bango na prison. La Bible dit ba tche Géolier a surveiller bango. Lorsque mutu akotaka na prison bakocha ba esprit komanda ko surveiller vie na yo. Fiançailles moko yake baby, musala moko yake baby, dossier moko yake baby. Comme les esprits sont en train de te surveiller et que osa surveiller même lorsque on ba caméra ya mulili ya kindoki na kata bandaku, cela ne veut pas dire que kindoki zui caméra la caméra de surveillance ba tiena. Non, il y a des esprits on va recommander et contrôler vie na yo. Et bah esprit on est qu'on soit soin à contrôler vie na yo bola mo ko yate na bomo na yo. Bien aimé dans le Seigneur, même dans la prison il y a Joseph. Bible ezolo ba que le jour nzamba sali Joseph Ngolu officier à Pharaon o yabima ki a beti li solo na ye pa ya roi. La Bible dit que ba ke ko luka Joseph na prison. Ba bengi Joseph azoka bazo benga bi awa ngana nya ebinga. Lorsque Joseph azo ba la Bible dit ba longola ki est lamba ya prison. Ba déshabiller. Changement de vêtements et salamaki. Bien aimé service ou la délivrance dans la prison satanique. Il faut changement de vêtements et salam. Liboso ya roi ba mema ki Joseph na bilamba ya prison te. Lokola a déjà le roi a déclaré qu'il liberté pour mona mobali ol. Et sengela ki baba na kolongola ye ba bilamba ya prison. Jésus-Christ a déclaré la victoire sur la croix. Pourquoi est-ce que banda yo ye pa ya le roi des rois o ye kana bilamba na bino kolela ya famille na bino. O ya devant Jésus na vie à souffrance, vie à malade ici la kate, vie à bitumbo ici la kate, vie à ba souffrance ici la kate. Mukoni ni lamba o ya matange ko panzana na vie na yo. Tika prière o tozo sala na service même pendant que zo la ndanga et lamba wana ya matanga, ya ba maladie héréditaire, ya souffrance na kata libota, ya ba échec répété, ya ba bitumba nyo soyaka na butu na bandoto na yo pona nini na bima na famille ba chef coutumier papa na biso zaki nganga azalaki occultiste azaki grand politicien ba salela vie na biso mabale simba kate mibali bayaka bakendaka bien aimé na batu o ba mesana na ba vie moko bo songolo o satana kotisa bango me bayeba kateki bazana prison ozomona basi kitoko moko ta bali basi kitoko moko ta réussir mibali nyoso bayana vie na bango ba aventurier. Pourquoi na monde des ténèbres bakenda ba emprisonner bango bako balater bango bako réussir te. Bien aimé Yesu azoya il faut ça la repentance otambola na kobanga nzambe mais avant Yesu ya na sena moyi awa récompense nzamba opeso eza humiliation te. Ce n'est pas l'opprobre bien aimé dans le Seigneur. Pierre avait posé cette question à Jésus. To tikinyo sotolandi au Seigneur to kozwanini. Jésus n'a pas répondu que vous aurez l'opprobre. Non. Réponse nzamba kozongisela yo ezali koyokisa yo sonité na ba sacrifice pe ba prière nyo sosali. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez, balongola qui Joseph et lamba ya prison. Balongola qui est lamba prison. Et bakende ko kata Yesu ki avaba me maye pa ya Pharaon. Pona kolongola souffrance yo bande ko développer la vie à mona mobali oyo. Bien aimé écoutez, ce que za na mutu oyo na prison ko ko mona bola mutu eza Joseph. Ce que za na mutu oyo na vie na ya ko ko mona changement te eza Joseph. Bien aimé pourquoi? C'est parce que mona mobali oyo azalaki na ba mbeba oyo lekaki. 1 ana mboka mupaya. 2 Joseph atangité. Asa illettré na mboka ya bato batanga. 3 azalaki une infraction qui basambi sa yete bakotsa mbala moko na prison. Bien mais 4 as esclaves. Tala biloko nyoso ko condamner mona mobali oyo. 1 asa étranger, 2 as esclaves, 3 atangate, 4 prisonniers. Mais bien aimé malgré nyonso oyo Nzambe abimisie na prison. Joseph akoma ki élevé. Nazo bisayo muto mona ka ba obstacle liboso avina yo. A lokola na tangate. A lokola na yebani te na mboka oyo. A lokola na ba relation te. A lokola ngana kitoko te lokola na défaut corporel. Lokola na défaut moko bo songolo. A lokola déjà baboti singa banebele mabele koi. A lokola déjà misala nange baby makasi za souté. Lokola mbongo esila est-ce que ngana ko zo sous valeur. Nazo biso muto zo nanga partout. Nzambe oya lekisa Joseph 4 étapes oyo na facilité nyoso. Bien mais tant moment on va le comme na prison, batu bakoka ko sekaye. Babi te Joseph ata bitumba pesa kabongote. Osa na étranger bateki yo. Osa sous esclave. Olunga esclavagisme bakangi sous côté sous prison. Ah Joseph otanga pété. C'est donc mutu soko te ata babundisa ka batu te kindo ka famille na bino eleki na ko bundisa. Mais tikala ko ba bien aimé dans le Seigneur. Joseph azai ko vivre amour et pas ya baboti na ye. Azalai ko savourer amour ya makasi pa papa na ye Jacob. Il jouissait de l'amour et de l'affection sur son devant son père Jacob. Oh atongela ki na ba robe ya plusieurs couleurs. Mais l'amour et l'affection de son père et même qui est une élévation te. N'attendez pas toujours watu ba betela maboko poke ne liboso. Fais ce que Dieu t'a donné à faire. Onza mapeswa ko sala sala. Ce que Dieu te donne à faire, faites-le. Luka nzambe sala ya ngonza makotombola yo.
luka on nzamba pesi osala yango avec intégrité de cœur nzamba ko pambola yo. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez, je vais clôturer mon message parce que pourquoi y a l'on l'excellent quelques témoignages nzamba lola pambola yo et je clôture mon message. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, nakati ya ba obstacle nyonso o nzamba lekisi Joseph. Affection ya papa na ye mema qui une élévation té. Ce qu'autant Joseph faisait élever que ne retourne à Joseph. Na affection ya papa na yo. Na en ya bandeko na yo bateka yo au préféré ni akoyi biso na préféré batekanga yo mutu za combattu yo mutu ba ini yo mutu ba rejeter yo mutu zo simba souté na vina nazo biso que préféré en wana nzamba lola visiter yo nazo tia quelques témoignages ba témoignages na yebisa ki bandeko so bazola na biso partout toujours se pela na ba témoignages parce que ce sont des témoignages o ya bandeko to kutani na bangote eza ba témoignages o nzambe a visiter bandeko na musika mais sauf que témoignage moko na Alexandre ko oyo bandeko musu balandaki déjà témoignage na YouTube azandeko moko nzambe na lola visiter ki madame pour na kotindela biso ndeko ona kati et ensemble sur ta parole to lukila ye nzambe na nzela musala nzamba sali ke ba nommer na poste moko important nzamba visiter peut-être yopé na nzela prière o nzamba ko visiter na musala moko malunga akozongiselo oyo bungisa na kolanda ba témoignage oyo moko nzamba lola pa. Bonjour papa, bonjour papa, ezangai na zobenga yo pona na mboka ya Londres na bengi yo pona kumisa munene ya nzambe na yo na sengi de quoi un problème à Lingala sungi ya prière je crois pona salaki na musalate mikolo ebele oezama comme nzamba sala 2019 kasi tangu bosambeli na ngai nzamba pambola yo nzambe apesinga musala na airport. Merci pour la prière na bino. Nzambe a protégé bino all the time. Ouais, donc à ceux qui sont en anglais, nzamba lola pambola. Bien aimé dans le Seigneur, azaki na problème musala après beaucoup de temps. Nzamba lola visité, nzamba lola célébrer. Je pense que maman, j'ai beaucoup prié, beaucoup pleuré. Ah mon Dieu, après des échecs et des échecs et des échecs. Merci pour maman côté hôpital, mina bimi pour toi nesili, ba médecin ba no quand on était sali cancer lokola diabète tout ça qui na tension mais Dieu merci. L'examen je passe sali pour na lokola na bimi négatif et puis ba docteur ba kanté qui tanga bima pote aux ala kaka pour ba pesa médecin et de infirmier moka qui na kosona kai na ndako Dieu merci pota ekauki abimi hôpital sans pota et le côté l'examen sont négatif donc nzambe vraiment apambola ministère na yo apambola ba intercesseur na ba intercesseurs apambola bana basi na mibali obazala moseka bandimi ba offrir ba na connexion rapidement parce que ça tellement ébélé nzamba la pambola. Allô. Bonsoir. Et grâce à Nzambe ezala na biso nyonso. Lelo na bengi pona sala témoignage à moke. Après-midi ya lelo bauta économie ngai directeur ya cabinet ya coordonnateur ya structure o ezali chargé ya opération kin bopeto botala kaka nzambe ndenge na osala makambo na ye na tango na ye na tango oyo nazalaki pris par le désespoir mais tala nzambe makambo akosala ya minene na vie na ngai dimanche nakozala nga moko naloba de vive voix makambo nini yango nakomona na vie na ngai ekolekela ngai mais nakotala kaka epai nini nzambe akomema ngai. Bien aimé dans le Seigneur, bandeko bele batatolaki beaucoup remarqué que tous en a plusieurs témoignages. To sengaki na bandeko nyonso o nzambe a visitaki na fin de l'année a wabatinde la biso ba témoignage et to sengaki yango na permission ya mutu moko acha kombo na yete mais atinda témoignage parce que bien que pesa ba témoignage mais to zaki penza na besoin ba kombo ya bato ekotate ezalaka témoignage parce que bato musu peut-être ba se gêner qui parce que tona bandeko mususu neti o ba biki na nzela sida na nzela ba prière ba boya ki mingi ba témoigner mais nzamba seli bato bolamu
bikomba baboti ba fibrome bungi na banzoto bato bazui misala nzamba visiter bandeko belé 2019 na yebisaki ezaki chiffre oyo ya fantomon chiffre oyo mwasi ya botaka pe bato babotaki oyo ezalaki ba bénédiction na bango. Alors 2020 ezali chiffre oyo mwana fois zwa kombo tozo bondela ensemble semaine oyo tozana kati ya une forte prière bandeko nyonso bakozana besoin kolanda live oyo elekaka na prophétie oyo bolandi na ba témoignage bandeko msu bazo témoigner que naza kolanda live bondeli pona nga na biki sur place na telemi mokongo douleur esili bino boko s'abonner na chaîne na biso Prophète Marquis TV nzamba lola pambola bino na YouTube na biso okotala Prophète Marquis TV soko s'abonner kolanda live de prière na biso to na Facebook na biso Prophète Marquis Efrata nzambe oyo ya lola apambola bino nyonso bolanda ki biso partout bino nyonso bo soutenaka biso papa Jérémy Imbuma nzamba lola pambola yo nzamba lola bossa na yo te mama Jili Muyaka nzamba lola pambola bandeko nyonso ba soutenaki biso nzamba lola visiter bino biso tozoko bana les dieux des impossibles. Si tu demandes à Noé comment est le corbeau, il te dira que c'est un mauvais oiseau. Mais si tu demandes à Élie comment est le corbeau, il te dira que c'est un oiseau social. Voilà pourquoi corbeau a des couleurs. Zambé a permettre bola munayo emimoni sabisika bazola ksaka mabenayo. Zambalo la pambola bino. Bye. Le temps passe, elle ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour, hey. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tout c'est fort avant nous, n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, et de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, mais sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, tala tangwe koleka moninga, tala bato bako kende. Kosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, etala bato bakoleka. Tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende moninga, tala tango ekomema.
Papi Charles Mombaya si akenda kala otango ezako mema ya mari si akena ye misa mungolo we tala tango ebebi ye papa de baba si akenda kala tango ezako leka ale moloto we si akenda kala potango ezako ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala tango ezako leka Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala tango ezako leka tango ekotika moto te tango ebangaka mokolo te liwa bangaka mokolo te abangaka peleki te abangaka motambongo te ayokaka mpe mobola mawa te liwa etangwa yaka amemaka moto nyonso tango ekoleka engela bomoi na yo epana yawe tango ekomema engela bomoi na yo mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moningae, tala tangwe kome mai. Moningae, tala tangwe koleka. Hey, Moningae, tala tangwe kome mai. Moningae, tala tangwe komema, tangwe kotika moto te. Engela momo na yo, tala bato bakokende, osala ndenge nini ye, okotikala ebende te, okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Engela momo. Le temps passe. Oh, Alvin et Béa, tala tango ekoleka. Nabongisa bomonanga pona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka. Nalela tina nini natangisa makila na boma bato pona nini soki nyonso ekoleka. Un jour nabanga kufa pona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka. Le temps passe.